Allez, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, c'était Ambila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Bonjour, bonsoir fidèles internautes. Voilà, Lelo Tozana, Patrick Beckham. Toyebite Patrick Beckham baninga bazo longwaka mais yazo bolongwa pwane ya msusu maestro Fabregas abombelie surprise ya bien déjà nayebi ke bozo zelaye ba question eza pene belé il faut to nae Patrick Beckham il est là. Beckham star foya boya babi oti poto Sali monde entier Beckham yo moto na bino. Donc baspeza Beckham ta pesa. OK. Donc mo ba prada mo bleu mo niki kaka ba nini. Mo ba Hervé ka ba elio mo t-shirt mo nini ndezalaka. To bombara nzoto quoi. To la ndaka 16. Yaza prêtre photo bomba. Kasi on a solo bat. Mon boss wana boss tanga 16 mm. Boss non monte boss na surtout. Si. Boss na surtout donc talaka ni naza. So on a big prêtre nene. Moi pini to bogue moi je cherche. Donc voilà. Voilà fidèles internautes de Patrick Beckham là Patrick yebisa biso non. Pour ngani ngatoke direct. Yebisa biso non. Baninga bazo longwaka yo. O longwate. Non. Bon lemba na biso ba lemba. Est-ce que balembi déjà? Parce que tu as sur ma solo longwa sous micro to beta ma solo album na so 14 ans comme on merci. Et on to beta ma solo longwa c'est vide. C'est vide sinon te. Non, c'était yo et tu là yo. Papa koleka na yeba rouge en lèvres te. Batiaka na bango yepe ba silete. Et papa na verni ba plaka ye na nutenga na kataka ye ngamoko manzaka ya maboko na ya makolo na mino nanga poaza plus que pomme terielino na simplicité kolekata ya ba mamelo ele parfait plus que parfait alino azana mokusa ko kwanzelenge zanga suka solo nzoto na yentsunga paradis wana ya baba ya maestro Fabregas. Est-ce que yo pe na kati ya album na bino ezobima oyo o tshenzembo to ouais na titre kombo na na bombi ba posa na ngai wana titre na bombi ba posa na bisa mutu na bombi ba posa na ngai sinon te ba sekanga quoi ke bana na censure rien ozoka pena mutolo ba clair pena bona bombi ba posa na ngai na bisa mutu ti ya lo wana na boye nasko mbau posa tamsi olan taba na bombi na ba posa tamsi na ba yaya ba play solo big yaya neni mbawe na peta mani ba rienga na bombi ba posa eza ngo normal ba oba kanisa ngone ba kanisi kaka po mukilo mutana ninga kanisa mais nga peneza normal na so ba na bombi ba posa na nga na kati ya Villanova nde bozaki bongo il y a eu combien de départs? Beaucoup mais autant que ba na oye ba ko ba nombre te belé pena belé. Qu'est-ce qui a fait que bango ba longwa yo otikala? Eza poto yaki nzela moko te. Soko lingyo longwa yo moko. Olingyo kende yo moko. Donc voilà. Beckham. Tozala kozala ingrate pour ngate. Na lo ba yo. Na ba master na yo o ba longwe. O équipe ba nzembo na bango. Ouais, nazo ka banzembo ba master tu ba longwe nazo yo ka bana succès fort. Ndeti Emilia Alias. Poutou te yoka.
Emelia Poutou. Garçon de luxe. Emelia Poutou. Garçon de luxe. Un chinois noir. Parmi les chinois tout. Lui, il est un chinois noir. Abi, oh, c'est pela na nzembo ya bina filé mabe. Parce que yo moko. Te nebité. Abisanga ka c'est pela mabe. Parce que yebisanga parce que matériel zela malembiti. Materaza longo. Gisclar Zanot Salongwe. Matera nani bina filé à Longwe. Parce que yebisanga na bango 3 wana. Baza 4 bien 3, 4 bien 3. Voilà, ba bébé Bouchou, ba Thierry Migler, ce que ba Longwe, ce que yo en tant que confrère na bango. Bango nyonso tout wana. Nani ana succès ko le kamninga. Eh ba beta bango toi. Wana yo zo sala semblant, ozo banga za caméra, tout ezali. Ba beta bango tout. Te bango tout te. Oyebi. Ah, yo ebina leki mo. Na yebite, mitune za yangati. On a vu que Babé t'a tout, on a vu que Babé t'a tout. En plus, les taux, il y a un fanatique qui est moins différent. En sens nul. Côté Boro, quand ça peut me t'adober, t'as bien, t'as bien, t'as bien. Musique, il est là comme compliqué. T'as sous bord, moi, qu'on a pas me t'adober, ni ça n'est pas tout. T'as sous y a un tendoulé. Côté Boro, quand ça peut nous péter, il y a un pendulé. Donc, c'est moins compliqué. Mais on a vu que Baba frère, on a outil de formation, bien déjà. Dans le village à Bastar, déjà dans le cirque. Bah, ça va bien, quoi, voilà. Quelle chanson il y a bien affilé au Yébi? Ah, Manzeme Bélé. Moko. Abi Moko. Eko sala nga pasi bebe na ngai. Nanga yokoma na ngambo ngai pe na ngambo. Bolingo ya moko banaki na tango pasi. Ekoma na tango esengo koma ya mosusu. Bebe na lingaki yo minge. Chérie na lingaki trop. Jusqu'à ça. Ah, obina yembati. Qu'est-ce que tu comme na jusqu'à ça. Louia kotala moi les li. Oh, abi misisika. Pasika. Nini. Ata moto yo batana mangolo. Agunage na serge yako katana te chérie ba. Bebe nanga ye. Materazi. Nakupenda sana. I love you. Ni mon amour. Voilà. Bébé Bouchou. Bébé Bouchou na bimisité. Na bimisité. Nzembo bimisité. Na vidéo maela. Jamais. Nga po le seul moto a kosi sanga mayele ya Nzambi. Loba vas-y. Nani susu. Et abata motilité. Bébé Bouchou na bimisité. Na bika sa bimisité en Nzembo na. OK, c'est bon. Bekam. Yebisa biso na kati ya Villa Nova. Hier bozalaki bomo. Chef na bino nyonso. Ezaki nani? Village ezaki il a système on va changer va chef après 3 mois. Bana boss a bomara light music ex era Ibrator. Era sali Villa Nova de comme na premier chef ezaki si je me trompe pas Francesco Totti, drummer na biso Bogar. Après ba yocha 10e match. Après ba yocha Lionel Messi. Voilà. Voilà. Wana ba chef ba dire. Mais est-ce que ngai jour wana na fandi na landi confrère na bino moko. Abiye na ba maramnyonso e banoleka na Villa Nova. Ye azaki exempté. Donc ça dit ba loi tout. Oh maestro président Nabino abanda kocha ye pona ye ba loi wana e bandaki coexister te to yeso ye ano ya reberitar ya lingi ya no samba kamne ndenge ya lingi wana no tanga ngakoma Bébé Bouchou. Oh des fois te y a la mystique ah pena lo ba bon c'est y a lo ba bon faut changa na émission na talent mais ye azap moi mystique azap moi mystique ye oui ndalo ngapeti na yoka kaka bongo donc soko sali ndenge mama ndo zolo ba wana olonga pe ka bandenge msusu seka yo okosango te ba benga no non non sala ngondeni no linga pete ba benga nga po grand garçon bo no linga te so esinga ko simbelo ko te na ko simba te donc ça orchestre ça na mibeko nango soko tosi soko tosi te ba to sa oti en fait ba ben on est réciproque respect quoi. Soko pesi yango ba pesi yo o pesi yo pe ba pesi so o pesite ba pesi petit donc voilà
Garçon Paris, là où tout a commencé, n'a pas son beauté. Après mission, n'a pas son numéro. Au Bengaye, le réserve de l'héros. Là où tout a commencé, Garçon Paris. Garçon Paris. Comment les Garçon Paris? Il y a Garçon Paris, là où tout a commencé. Donc, il y a ce qu'on ben 500 euros. Il y a pas 500 euros. Et ça va bien, Garçon Paris, 500 euros, il y a un système. Et ça va bien. Voilà. Il y a Patrick Bekam. Ouais. Patrick Bekam. Il y a un peu la Villa Nova. Ndenge Boala Rabongo. Ils ont un musicien mon côté Oyo et Zach. Ce qu'on y est ma pena, président Pena Talara. Ah, j'ai non. On est la première question. Ouais. Deuxième question, c'est ça. Bah, de partout. Oh, et Salami. Est-ce que est dérangé orchestre était? Non, bon, est dérangé. Si on a vu que déranger, tu es dérangé, tu es dans quoi ça? Et déranger plus Bisso, ma frère Nabango. Orchestre déjà c'est maestro Yemoko. Yemoko so moni na bandera lo comme Fabrigas. Après bambina Bisso Villanova. Donc c'est maestro non Yemoko da sala Bisso. La fa Bisso to yemba ya zakida so yemba amour na ye banin na donc déjà c'est maestro. Donc côté on a vraiment dérangé mingité. Et déranger de plus Bisso ba frère na Bisso. To mais ça na déjà na vu que son on peut santuaka koto bina fila zong sa koto bébé boucha zong si koto. Donc au kabona na famille on attend son de patient on. Mais le rôle de usine na star héros déjà ma mona to bossa nango déjà to sala déjà ma kambu déjà ma mususu héros to consommer déjà suble donc tout ça ma voilà si suble bolingo katango nango ola lisi yangai motema molili en plus nga solga nzeka ozo kontra nzeka tezate ngana episode sikoto nangani posona mi sunini ozo kontra c'est la malem Bekam s'il te plaît yo mo siko yebisa biso Bekam banzembo bimi tangelanga 5 nzembo oyo yana succès l'album na biso cible webike OK doucement totanga OK nzoto yo bozomona wa epave nga solga nzeka Fabrice yebisanga esika bakokundanga nzoyemba na les na chanteur fona pesa to susu to ina fusible bolingo katango lanko ezobeta tolongo wana to ina apakola kana yebaru nzemba mère azana mokusa ko kwanzelenge zanga suka solo nzoto na ozoka ngoti 4 déjà obi 5 na olek solo 5 ici tenga bi 5 OK tuena Docteur Jeff jadi leteta ozoka ngoti na nzela biloko novelas ozoka ngoti c'est là to connais déjà anie metele ozoka ngoti s'il te plaît parce que on comparer moi on a perdu c'est impossible mais moi na muke abeta mbonda bakolo pe babina ka webite oui moi na muke abeta mbonda bakolo pe babina ka mais ya da moi na père ala moi na père ko tshada balance bongo ye moko tuna enano tuna eskoke album ya tuna esko album a Fabrigas na ngai bina fileze kendeni a yebisa so voilà tuna eka maître yana maître on est en plus ça ba rumba moko boye ba rumba mise à jour ozoka ba rumba lokozoka ba R&B lokozoka ba Johnson lokozoka ba reggae donc compliqué. Bekam, quand est-ce que banda carrière musicale? Banda mo kala quand oui ba sous-souté mais là moi kala pour déjà donc il faut beta pe d'aba 10 ans bana na kopo t'as pas 10 ans oui ba meilleur enfin la majorité il y a meilleur chanteur na biso ya Congo ba uta na ba chorale te ngana ka musicien ya chorale intel ngana musicien ya chorale intel net sur au ban chorale
on est mal catholique n'a pas peine église à ma mère na biso pour moi sous luba mère na biso banze mo no yemba so yemba ngasko na pemeni wana cheka baniance et là moi kala pena on a petit dimi on a surtout bando compter ba série on a ti lelo ko data ba 20 ans et pour nga koli pena na ndule na palais biso na ndule ça ya palais donc voilà bon yebisa ngana yebisa biso to yeba o sola na président no bien très bien très bien so yebisa nga par rapport ya makambo oyo ezolekana entre président na yo Fabregas entre Héritier Watanabe entre Fally Ipupa Jiben Piana Werason et le nini esali dislocation wana que bakabwana bakan au solarana est très bien aux anakata monde il y a musique tu peux avoir l'idée la dislocation wana bon nazo comprendre tende on lobby mais ko kabwana na bande la question c'est là na comprendre na comprendre bien mais ce qu'on a comprendre on sur na nga peine expliquer pour fanatique ba ça clair ba comprendre omoni autangi ba président na biso Héritier Watanabe autangi ba président JB autangi ba président Fally autangi ba président Werason en fait déjà un an naza mwana bango musu naza kokubar na bango akamusu bazo wela eza na ba niveau na ngati donc yo mo bendo to mo o mi ebige wa dimi na bango tout oui te na dimi na bango tout na di wana nde na dimi na bango tout je suis un artiste yo mais te mais o lobi bien est-ce que ebike mikolo innocent to sala mikolo jemo bato benda ba makolo na dimiti pour me dani Jagger Vumba bena peso mbote oh on a mutu na ngai Jagger Vumbi ya David Lutete Gausho OK en fait na art muta dimi ala ati art muta dimi ala ati art dans muta danger pas ala ati en fait on a pe o sali boyo cha mna mukolo ma bendio makolo ndimite mukili mwana mwa mukia binisi innocent to simba mikolo ata ba 2 ans ebi okil solonti boss Eric man ebe ngonte yo pe ba pesa yo ebe ngonte to bita abimiango ba monde entier Afrique te même monde en fait adana agini makamba ba compara ngote wana to tanga olo ba ranking msu bazana ba wela ba momina ba onga na ebi na ngate bana wela ba momi kasi moi ma motelo te yom do lobi te ba randot yom do lobi te ma bagando na biso ke ma bagando wana na ebi na ngango bien te wala ba pege te wala nga lifanto ba bango ba bagara na boîte wala koko ba na bango te ba prêtre wa bunda na ba boîte msu bazana ba kota ko ba boîte ti et là que yo tuni nga so ba do wela ni ya na bike nga na mieux placé te tam susu ya ko répondre ma mona pona yebi pe na mo bien te comprendre on a dit que na yebité bango bada mikolo misusu tamsu ba wele ba momi misusu tamsu na pe misusu tamsu na yebi na ngate tamsu ba weli makambo ebele misusu bada ba shao ba na kati mambo ebele donc ça compliqué mambo wana bon Bekam na komi na partie o ngamoko na benga kango partie piège Chanel Boka moi si abonga tongo ya bonga 5 ans Chanel Boka na biso on appelle sur ye tala kana batu na obwaka a o rappeler nga bango Chanel Boka a couleur ni a pembe Emilia Poutou garçon de luxe Emilia Poutou garçon de luxe Hervé Mboko Yaba Mboko Gogan habilleur Caris habilleur designer vous avez un ça les pas tanton sérieux ah oui président Patrick le président de tous les présidents le président de tous les présidents des gars so Bekam place de commun on a bien une question piège Mathieu Bekam juriste producteur Moboué Ayet Abibo Bekam Yondo Zapoé, il faut qu'on ait 5 musiciens. Oh, il faut représenter Congo valablement. Libanda Mboka. Bakin de France, exemple. Bakin Beta Zénith. Ce qu'il y a 5 musiciens. Peso Pona. Tangela Bakombo. Namona Konteleo. Konteleo. Tous les musiciens. Kontelenga
Hein? Tanga. 1. Yo bien mon compte nga. Nga non. Baba nombre. Baba combo. Ah, ils ont vraiment belé. Artiste à Congo, ils ont vraiment belé. Si on a compté 5 et comme est-ce qu'on a goût nangai. Il bosse en Fabrigas maestro. Mon boss. Hein? Et m'balé na cha les King. Fali Poupa. 2. 3. 2 déjà. 2. Notre président Nabiso Ferregola. 3. Notre le roi de la forêt. 4. Notre bébé Chanda. 5. Ah, na bien. Obige malembe ko sekate pusana boye. Obige na bisa ko banga ebele. OK. Malembe obige ba fan net ya retirada. Yo ko tu bébé Chanda tika musique kala. Yo tu bébé Chanda makambo ndi. Mais na tchaki retirada d'autant oyo kakite. Na tchaki ti. Oh na tchaki. O tchaki retirada te. Na place na place héritier o tchaki nani. Vinconi. Te na tchaki e. Oh. Bandela kasi. Oh. O tchaki bandela. Na tchaki yo kona bisa. Premier Zela. Maestro. Fali. Wera. Te. Oh mo o tchaki Wera. Ferré. Héritier. Héritier mo ko changer. Oh, te bien te. Oyoki bien te. Obangi makambo. Oyoki bien te. Obangi makambo. Après to bakisi bina filé. Obangi après to tche juste là. Kwandele. En fait, neza wana dossier wana eko compliqué en fait na weza producteur photo bakisa to so mo 10. Te ya biga 5. Obangi makambo mbango. Na bangi na ngati na banga ndeni. Obangi makambo. Non na bangi te na otanga siko na otala siko ke ba artiste parce bele musu na bosani. E bo yo mo o michete ndeni. Nga so chela Fabrigas ngana zawana ti. Bono zawana. Bo ngoya babaki na showcase yo kenda. Na kozala wana na hotel mpanzi wana obi showcase yo kenda. Obi concert showcase obi concert. Kasi te yo nga lobi mais oui ba showcase musu na kenda. O kenda. Oui. Tanga moko kenda. Toto beta showcase mo awa na nini na limité awa nazalaki. Nazalaki. Showcase musu to kendaka. Ba showcase musu arrivera ta musu pona ba billet ta musu ba producteur ande ba chaka ba billet ta musu ke billet de belé sinon par rapport à production to chama boy. Mais so ba check ya bi showcase boy to kendaka na biso. Nous les goûts to kende bon ko showcase. Ya ça dépend ya ta musu ba moyen ya producteur. Nde sala ke moyen bo kende bino tout est donc voilà. Patrick Bekam. Yebisa biso nanu Patrick. Comment tu es un garçon gentil. Babi Patrick Bekam, Banzela Mikil Balembi. Nani? Babi Azo Sasa. Ah non. Non, célibataire, père d'un enfant, donc voilà. Fiancé? Oui? Fiancé? Non, proposante. Pas fiancé. Non, la proposante. Non, la fiancée. Mère comment? Oui? Mère comment? Ah, Mikolo va commencer à battre, va filmer, va comme maman va vidéo, va chez mère na TV. La ligne va changer, na bon mère. Bekam, ma mère a dit que journal est trop donc voilà. Bekam, en tant que musicien. Vous avez Banzembo Nzambe. Oui, d'accord. Parce que makambo et les cana entre les musiciens chrétiens. Bien sûr, yebi. D'accord. Yebi. Conseil ni au groupe c'est les musiciens chrétiens, surtout les chantres, les pasteurs. Conseil Zara. Conseil Zara kabaye babanani batin de la vidéo donc voilà. Baye bakabanani batin de la vidéo. Bango baza bato bate ya biso bala sapson zela Nzambe. Ndeto yokaka. Ndeto yokaka. Ndeto yokaka nake bango to alaksa biso nzela Nzambe. En fait, batin de la momie na ma vidéo, basa sira ke ba momie wana, bada vraiment ba momie na bango bako publier bango un jour. Donc voilà pour donc voilà. Oh c'est quand oh ngana boka nga ngana le balanga ngape na bipet na bipe baza ka souple na vidéo batindaka donc keba yo pe mona ba sala vidéo ah jamais yo otinda biloko na jamais ngana naza responsable en fait ngai ngapo kanga nga vidéo bongo fo bokanga ngande bo boake nga bolongo nga bilamba bo filmer nga na makasi ya bongo bozata. Bekam, ça te reste combien de temps, soit combien d'années pour l'on villa no?
réalité ça nzambe mais na rêve en entier na ko pesa ba date té donc na rêve en entier pe ko longwa ka atteindre né yango de carrière né yango ka atteindre carrière ndé to terminer ya ezaka pona za pa Fabregas donc soku na zapi kaka donc caméra ko ya kaka donc ezaka raté pona bongo donc c'est une opportunité d'aller en plus biso kuna to na orchestre moko ba pesa banzembo pe simbaka à moins de vivre ça là déjà dans un précédent à ça en plus je suis trop jeune donc voilà Patrick Bekam je crois que nous sommes presque à la fin. Qu'est-ce que vidéo Anelka Gelo ma vie jamais toi aussi c'est ndeo toi aussi toi vidéo OK mais surtout officiel la biso ya cible ya maestro Kalamingi ta na zonga sous tam pour qu'on calé date to apena moi ba contrat belé zalia dans zonga pe ka pour on pesa na pardon na bosana o check combien de titres mo chance mo kaka da fallait na chakombe mo kaka parce que y a na ba musicien mususu na ba chede oka album na bongo ngi ba bide boyo banda wana surprise ezala na kaka mais ngana na lakika ba fanatique baza calme na yembela bango vraiment bien ba fanatique ba posa kuta ba combien de titres te bango ba na poso se pelisa bango kaka baza calme baza décider na sala bango musala vraiment ya bien ndena mesama sala bango ba tera kikereza ngalbi trekasima changwa esilaka shereza nini yango esilaka te konyokola kaka ngai ndena sala bango ba soki bolingo ezalaki motuka bazomaka na mbongwe mena somba jili kinsima azala ya ngai bien privé nakabole na moto te Clinton double king donc baza na patient baza na poser na sala bango bula bien banzembo bien na oyembela bango ba vocal bien ndezala kaka pour na succès en repesa daba mbote na ngana ba Clinton double king Anelka play plus 10 ba Gelor ma vimpi Francis ma vimpi Hervé Kabamba Sombria Mercian ma vimpi Sofani Lemba Jusebo ya Pharaon staff na baza vraiment belé batu na ngai Hervé Gogan Mboko na mona biso mombo tanga nani parisien Paris nani Garçon Paris, là où tout a commencé, le réserve de l'euro. Garçon Paris, niveau commissariat, donc je sais pas. 500 €. Ça, ça bien. Et le repamba. En plus, tu as un chinois qu'on a Kinshasa. Les chinois noirs. Chinois noirs. Emilia Poutou. Ok, garçon chinois de noir, luxe. Emilia Poutou. Bien sûr, après, tu as bêté les tours. Et ça, la moi, bien. basket, moi, jean. Écoute, par rapport à et ça, la bien. La taille, il a soupé, voilà, fidèles internautes, on est à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Quant à moi, je profite pour saluer Tonton Mouinga, mon boss, Big Up, le caméraman le plus frais, Seda, Maïbro, Saddam, Maïbro. Donc voilà, pour moi, je boucle la boucle. Merci beaucoup, au revoir. Voici votre agence avec ingénieur Tonton Mouinga, c'est Philimène. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal.